témoin mokili mobimba yo okosuka na Bukavu mukolo komeka oleka Bukavu esa mukolo yo kokufa. Tant on lobby que par exemple connaît nanga osuka na Bukavu continuité suite aux alanines mukolo komeka oleka Bukavu esa mukolo yo kokufa. Ils sont là pour faire plaisir au président de la République. Donc na mboka oezali na ba loi établie oyo pena ki na mboka oyo état de droit ezali azali moto il faut pas interpeller parce que y a bien. Moi j'ai prié pour Nanga il y a quelques années, je l'ai oint d'huile, je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui nous avons des critiques un peu partout. Mais batu oyo babomi mboka oyo batu ya liboso ndeto bengi bango d'autorité ya ecclésia basali na nzambe. C'est Kankienza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume. Et comme j'assume, aujourd'hui je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga. Et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga de bénédiction, nous les enlevons aujourd'hui. Les gens m'ont appelé. Oh, Ouvira est tombé. Tu avais dit. Les gens disent que tu dois te repentir. Les gens disent. J'assume ce que je dis. C'est notre papa qui se justifie, qui dit, il assume ce qu'il avait dit. Yes. Tu n'as pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot revient à Dieu. J'avais dit si une ville tombe, il y aura des conséquences. Et c'est ce que j'attends. Au monde que makamba lobaki ezalaki selon le Saint-Esprit de Dieu. Na lobaki awa na plateau kaka ya nouvelle tendance. L'année 2025, ya wenzamba lobi akobimisa basali ya nzambe nyonso oya lokuta, akobimisa ngo bango na poisa. Bazali koya na baposo ya ba brebis, mais bazali bankosi. Ils sont là pour faire plaisir au président de la République. Sikoyo baki kano asuka na Bukavu, sikoyo wana akena alobaki yango pour faire plaisir au chef. Na yebisu en tant que mutu nzambe nzela na yesuki na Bukavu okozwa nzela mosusu teti Kinshasa esville mosusu koleka ngo ezate osuki na Bukavu liloba za nzambe telemi kangani tu témoin mokili mobimba. Eza si dit l'éternalité bango bazaba lukimbongo Bible lobi yango bien. Ce sont des faux prophètes. Bango basala la volonté ya perte. La tanga na 21. Est-ce que bango pena baza prêt ya koyebisa mokonza mboka ba vérité pona kosunga mokonza mboka? Ye wana kangani basuki na Bukavu ba miki ba koya na Uvira. À quand de vivre et l'impact ya ba accord. Ngana za muta molimo, ngana zo ba makama molimo. Tango 5 mois avant ba kende kosi na mois de juillet. Le Saint-Esprit de Dieu le dit, prophète Michael Archange, kende koloba. Bakor o baza ko kende ko signer et ça bakor ya pété. Donc Zaki déjà erreur. Le mois de juillet, on avait déjà annoncé cela. Même si vous que non accord ou accord ya paix. Mais on est mon année. Monsieur Brad, je jamais on a mis ngai na kasa mabombe et ça accord ya pété. Laisse-moi vous dire des choses que tu ne connais pas. Donald Trump Naza Koloba awa tout effort que Donald Trump a échoué. Monsieur Brad, colonisation. Dans le bien, tu continues la deuxième colonisation. Régime en place et continue la deuxième colonisation. Ce qui va mona kiango. Pourquoi va pekisa? Pourquoi pekisa mon konzamboka ti? Ba tiki mon konzamboka kota na kati erreur. Donald Trump azalina mandat ya kokotsa kimia na mboka oyo. Au moins pour que bazwa solution na makamutu eza koleka oyo. T'as la message en moi. T'as la solution. Yango yo. Na ye nango eza 12 mais na yeka na point moko. So ba saleli yango ki me koti na mboka oyo.
Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de mon équipe. Il y a Jordan qui fait le four et les moulins. Nous vous transmettons ces salutations. Parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, comme je vous ai toujours dit, pendant cette période de festivité, profitez de soutenir les orphelins, profitez de faire un programme quand même pour eux. Comme vous le savez, ces enfants n'ont point de parents. Alors nous, qui sommes les parents de ces enfants, nous avons le devoir, yakosunga, bana, oyo. Les différents produits sont disponibles ici chez nous. Nous allons prendre la pub et on revient tout juste après. Merci Banakin. Dans le monde entier. Merci bien-être. Tout le café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être. Yango yo. Lukango benga ndeko Alain Dele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux ezebele na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match. Oh, ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur. Bodingo mela. Boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli en avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poisson. Donc ce qu'on attend ils a kati et longolango. Alendele mikolo som. N'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté
bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé bapoisson. Donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Jordan. C'est un honneur de partager ces plateaux avec mon invité, ce prophète Mike l'Archange. J'ai reçu beaucoup d'appels. En tout cas, il est cru au fait. Papa, enfant d'arabe, je me pose, je l'ai invité. Renseignement, avant d'arabe. Tout cela est à la télévision, avant la télévision. De ce qu'il place sur un prophète Archange, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Lendele. Téléphone. Oui, laisse-moi vous dire, papa Alain, que Bisso Toyaka Soki Molimo Santo Lobby qui est non Bima Loba. Soki message Yanzambeye na Bimi na Roloba. Mais Soki message Yazate, je dois me taire. Au Santarate, des fois que ça bouillonne en toi, tant que patriote ou congolais, ce moment qui est bien télambo, pour ça, on a qui déclarent la télévision. Normalement, des fois, ça fait mal. Tant au monde, ils ont la diriger, des fois, ça fait mal au cœur. Mais il faut une orientation, et pas en Zambé, à travers le Saint-Esprit de Dieu, que les canaux de télévision, le baboui, pour na ba autorité en Mboka, pour na ban en Mboka, et c'est comme ça que je l'ai toujours fait. Merci beaucoup. Le tout premier point, c'est cette vidéo qui est devenue virale. Cette vidéo consiste à quoi? Je crois qu'ils ont la vidéo ça la maman mingi mingi. Ils ont émission moko au archevêque ou évêque Kankienza. À l'écart na bosolo la politique, après kolon na bosolo la politique, à l'écart sur na Gréco. Et pas de David Mombele que je salue en passant. Alors, Tolanda, ma déclaration naïe oyo aloba. Namarambotu Italie Corneille Nanga. Il loba twazongi si les vidéos na mais or. Évêque aloba qui alobi ki makambo azolo beza yete. Ezanza ainsi dit l'Éternel. C'est Dieu qui lui a mandaté. Dieu qui lui a donné le message et il ne craint rien. Il dit Corneille Nanga n'avancerait plus. C'est-à-dire que Nazawana, il ne va plus avancer. Car Nengo Zubuka voana. D'ailleurs, Bozo Monate, des pas Zubuka, au moins, ils poussent à Nassous. Avant d'attendre, ça là qui tentative, il y a qu'on pousse à vers Ouvira. Bon, on a Koka, à Kokate. Donc, à Souke Liwana pour les Angaïti. Bokanga, Makamona Zolo Valelo. Je voudrais quand même tout l'anae, Bissona Bokebi. Et on va revenir tout juste après. Zabisote, Bolana Maloba, au évêque Montana Oloba. Témoin mokil mobimba yo osuka na Bukavu mukolo ko meka olekri témoin mokil mobimba yo osuka na Bukavu mukolo ko meka oleka Bukavu esa mukolo yo kokufa na yebisu yo en tant que mutu na Nzambe nzela na yo suki na Bukavu okozanzela mususu eti Kinshasa esville mususu koleka ngo izate osuki na Bukavu na début hein ye wana kanga asuki na Bukavu ba miki ba koya na Uvira liloba za Nzambe telemi kangai tu témoin mokili mobimba yo osuka na Bukavu mukolo ko meka oleka Bukavu esa mukolo yo kokufa. Merci beaucoup évêque Azui biso mokili mobimba témoin Corneille Nanga okosuka na Bukavu. Si je vais aller plus loin, je me rappelle encore d'une prière oyo tant va ne ko acquiser ba papa ba lobi ki me binonde ba tu bomema Corneille Nanga. Ils se sont expliqués, ba se justifia et ba quand même prêt ba kanga ma bondeli. C'est-à-dire que ba sambeli pona ye ba longoli bénédiction. C'est ça Jordan si je ne me trompe pas. Ba ça la prière moko ya kolongo la bénédiction. Likolo ya Corneille Nanga. Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui, nous avons des critiques un peu partout. C'est Kankienza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume. Et comme j'assume, aujourd'hui, je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga.
et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga de bénédiction, nous les enlevons aujourd'hui. Là où se trouve Nanga, même si les bombes ne peuvent pas le rencontrer, mais aujourd'hui Nanga est à nu, il n'a plus la bénédiction des hommes de Dieu, il n'a plus la couverture de Dieu. Nous les dépouillons tous au nom du Seigneur et je veux que tout le monde dise Amen. Nous les dépouillons. Dieu va le rencontrer. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit aujourd'hui et vous le verrez s'accomplir. La course de Nanga s'arrête aujourd'hui. Nanga n'avancera plus. Et celui qui le remplacera subira le même sort. Les églises, je pense que nous devons être sérieux. L'église, tous à la sérieux, s'il vous plaît. Je ne suis ni pour ni contre, mais je suis en train d'analyser les propos de Papa Nabiso. C'est lui qui déclare, après la chute d'Ouvira, heureusement que le ridicule ne tue pas, après la chute d'Ouvira, la ville d'Ouvira, Tomoni, en pleine prédication, le Kola Bandai Kobenga, Papa Ming, sous pression, il décide encore de se justifier. Tolanda, ni Nisko cette fois-ci, après chute à Ouvira, quelques temps après, parce que Azoaki Biso témoin, le quoi Azoaki Biso témoin, tout ça vigilant, tout ça, Biso peut pas témoin, tout le monde Tolanda, Aïsi Biso, Nini. Parce que tant Ouvira est tombé, Tokoloba, Dieu se repentit à changer Maloba Naye, peut-être yé, Tata Nabiso ni Motoyoka qui langage en Zambé bien. Ou soit Tizaki, et c'est là qui interprète pour comprendre le langage en Zambé. Suivant. Les gens m'ont appelé. Oh, Ouvira est tombé. Tu avais dit. Les gens disent que tu dois te repentir. Les gens disent. J'assume ce que je dis. Yes. Tu n'as pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot revient à Dieu. J'avais dit si une ville tombe, il y aura des conséquences. Et c'est ce que j'attends. Je ne changerai pas ma parole. Je suis quelqu'un qui prédit les choses. Je suis quelqu'un qui annonce les choses. Poussé par l'esprit, je parle de la part de Dieu. Poussé par l'esprit, j'annonce les choses de la part de Dieu. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur des situations. Je n'ai pas peur des ennemis. J'assume ce que j'avais dit. Je ne changerai pas ma parole. A dit l'évêque général Kankenza. L'évêque Kankenza qui dit cela. Ici, je pense que peut-être comme ce bateau, on a bien un évêque, bah rappela qui est malobane bien té. Bah rappela qui est malobane bien té. Parce qu'à l'obiki, à l'obaki, ceux qui vivent moko et quoi, il y aura des conséquences. Et en ce qui concerne le propos au évêque à l'obaki, qui n'anga kopu sanate asuki li place wana. Et même lorsqu'on nous expose des messages, j'ai l'impression qu'il va pas sur un message, mais aussi la raté. Un message incomplet. Tant on le qui par exemple connaît nanga osuka na Bukavu. Continuité suite aux Alanines. À côté de la Bukavu libéla, 2 années. Or, puisque nous avons besoin de l'ainsi dit l'Éternel, Bukavu sera libéré quand et Kozonga na Maboko, il y a gouvernement. Quand Goma et Kozonga, quand Ti Bunagana. Et à quand le retour de ces rebelles, tout le monde qui battu, surtout Azongi, Mutonamoto, Azongi, Nabisika, Babi Azongi, Bisika, na Bango, Burundi, Azongi, pas na Bango, Tanzanie, Azongi, pas na Bango, Rwandais, surtout, Bazongi et pas na Bango, Batiki Biso Tofandi, Kimia en paix. Là, c'est notre papa qui se justifie, qui dit, il assume ce qu'il avait dit. Est-ce qu'il peut nous expliquer l'avancée, il y a un groupe rebelle. Et puis j'ai l'impression que tant que papa soit le baraboué, on dirait bah situation géographique parce que bazobeta abetika solo Uvira pona kolongwa Bukavu okoma na Uvira eza na bamboka miki eza place wana. Mais tant que on va avancer vers bamboka wana
bozalaka wa bobanda koyoka to banda koyoka parce que j'ai l'impression si aujourd'hui nos pères prennent le courage ya koloba makambo oyo na voie publique, je me pose la question, alors en privé, qu'est-ce que papa ça représente de la République? Est-ce le même message à flatterie? Est-ce le même message aux autres à contradiction? Même pas une année, message en aux a contredit. Même pas une année. Les gens cherchent maintenant, il y a bêta masolo mususu. Il y a un prophète qui aurait dit même, oh bati bazoye bati ne na goma ya zo si sabitumba. On posait question mais bandeko ni tout eso ça la sous-souté ou c'est quoi le problème? Nini ozo roger, je ne dis pas que papa zana muto zo ça. Je parle de ce prophète ou aloba ki bongo. Mais nazo mituna awa, est-ce que papa peut nous expliquer nini ozo sala manzambe ne muto a changer maloba na ye? Toyede muta comprendre qui a comprendre le langage nzambe. Je pense que je ne suis pas seul quand je vous ai dit prophète Archange Azana en a plateau, n'est quand même naïf zoapé pour un point de vue naïf parce qu'elle a dit 2 vidéos oyo ici sur ce plateau. Merci. Merci papa Lendele, pesa une minute. La bonne là. Yawe nzambe na makokinyo so komune komisa mozanzambe kotika nzambe la kabi mission maboko na yo père tikate molimo centre ne loba. Boma bonzo tunangai. Mais le Saint-Esprit de Dieu est loba pour être mboko Congo et bonga. Molimo santé loba pour être autorité à mboka oyo ba fongola matoi ba yoka. Pe ba kongomani bisika nyoso bazwami ba fongola matoi ba yoka. Pe ba yoka oyo lobi volonté na yo papa na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci papa Lendele. Motuna na yo réponse evandi na mokanda na Matthieu chapitre 7 verset 15 torotanga 15 na 21. Bible lobi boye na verset 15 Matthieu 7. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. 21. Écoutez la parole. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, le royaume de cieux. Mais c'est lui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux. La Bible est claire, papa Ndelene. La réponse est claire. Bazali koyana ba poso, ya ba brebis, mais bazali bankosi. Ils sont là pour faire plaisir au président de la République. Bango baza wana po ba sepelisa mokonzi. Bango baza wana po ba kosaye, po bazo mbongo, po bazo mituka, po bazo mapangu. Mais batu oyo babomi mboka oyo, batu ya liboso. Ndeto bengi bango autorité ya ecclesia, basali na nzambe. Na bandelo bango lelo te que il y a 2 classes oyo ememi Congo na kati na boumbu, na kati na pauvreté. Basali ya nzambe na autorité politique. Ba classe wana mibale bako sambisa maipa ya wenzambe. Soki ngai na place na ye na kovanda kimia. Pourquoi? Parce que le choix oyo ya Corneille Nanga pour mokili ba ebité faut ba yeba molelo. Le choix au monanka toyeba ki Corneille Nanga oui azaki na mboka au Congo mais toyeba ki était Muto pesa biso Corneille Nanga as comme le président Seni. Ne muto alobi makambo. Papa Kakenza. Oh, nzambe na ngai. Mutu oya sala choix wana, mutu oya pona candidat wana, akende na niveau ya Seni. Wa memaye. Wa memaye na Seni. OK. Donc na mboka oyezali na ba loi établie. Oyo pena ki na mboka oyo état de droit ezali. Azali moto il faut pas interpeller. Parce qu'il y a bien. Parce que ce qui est là, que papa Lendele, bazuyo, batio quelque part, muta memio kuna sek ayebi yo. Choya Corneille nanga mutasala yango ezaye. Mais lelo, à ma grande surprise, tala ba sortie médiatique naï. On a l'obélio, nga mutu boy, na yotala musala nzambe, osuka la Bukavu. Au monde que makamba lobaki ezalaki selon le Saint-Esprit de Dieu.
na lobaki yango awa na plateau kaka ya nouvelle tendance l'année 2025 ya wenzamba lobi akobimisa basali ya nzambe nyonso oya lokuta akobimisa ngo bango na poisa akobimisa ba autorité nyonso ya mboka o baza ko sala mabe akobimisa bango na poisa papa lende bomoni onto bomoni ngote po 2025 mwesi liti bomoni ngote ke basali nyonso ya nzambe oyo tobenga basali ya nzambe bazali bato lokuta bomoni bango des faux prophètes sikoyo yo baki kano asuka na Bukavu sikoyo wana akena alobaki yango pour faire plaisir au chef ne place wono komona mokonza kozwa mbongo abimiseli bango jeep abimiseli bango mapango apesi bango professeur bimike non ye nanga akosuka na Bukavu mais tango siko ba dépasser Bukavu prophétie wana et outi siko epanani po makamu onzamba lobi yango nda salaka ya lobi bien il ne fait qu'annoncer azo annoncer kaka ainsi dit l'Éternel onza bati et ça ainsi dit l'Éternel et puis nzamba sale pour ki abana ko annoncer et ça ainsi dit l'Éternel bango bazaba luki mbongo bible lobi yango bien ce sont des faux prophètes bango basala la volonté ya perte la tanga na 21 balobi ke non moto oyo ba ko konta na royaume ye pa ya tata ba oyo baza ko sala la volonté ya père. Est-ce que y a ça ko sala la volonté ya papa? Est-ce que bango pena baza prêt ya koyebisa mokonza mboka ba vérité pona ko sunga mokonza mboka? Mais moi je suis prêt. En face ya président de la République, moi je suis prêt de lui dire des vérités. Mais bango baloba bango te. Bango nam to abemi président mboka na kati na erreur o to sana ngo lelo. Bango nam to abemi bango parce que chaque jour ba oza la pemene naï ba conseiller nani bazo ebisa ini mais tala lelo yo sikoyo ndenge ba traverser ba bimi Bukavu bake Uvira prophétie lokuta mais faut ba prophétie autant le baki ngo bongo et bimi et pesa te nini et puis politique yo na nyina ba quand même limbisa parce que na kati yo maloba prophète archange ces systèmes ils ont ça la malelo o ya komona que c'est-à-dire que même un dossier purement politique ba ko traiter on na kati église en chair. OK au moins ba organiser la peu prière. OK ba organiser la sommet moko ya prière. OK ba inviter pe batou parce que ba yebi ki à chaque fois qu'il y a sommet il y a genre wana ba sala ka ba lettre ba kotsaka et puis ba zo à part. Oui, Kouta et pas mon konzi mboka. Mais bah prier, je me pose la question, est-ce que ba ndeko ba ki ko sala na lolenge ya soloté parce que même dans l'église so wala bi donc par église va soutenir armée. Pas encore offrande il y a une semaine. Papa toujours à limiter dans nos pamba. Et ça la grave. Misolo robima na kati. Mais comment expliquer ba to ja mzamba pamboli bango? Ba ki koloba kapena bo soloté na mambo Italie en soboka parce que ils allaient engager toute une nation. Mboka mobimba. Na maloba o bango ba osala. Est-ce que c'est ngeli likambo pena ya ba politique ba traiter on na chef ba commission lokolo on dirait c'est sujet mo boy o sengeli ya prière nanga osala makambo na yena ndenga politique bango bazongi ba bité to sambela awa to longo la bénédiction wana je me pose na pouvoir nini baza na ngo ko longo la bénédiction o et puis bango de ba pesa ki bénédiction to ezandengeni. Merci papa Landeli. Le problème c'est quoi? Il faut ba imboka ba yeba. D'abord ce sont des faux prophètes. Parce que oko banane ko organiser makambo na kati na l'église ndenge nini. Boko salisa ba campagne o ndenge nini. Est-ce que d'abord vous consultez nous le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que vous avez une directive? Est-ce que vous avez une orientation? Biloko vous allez organiser wana. Ezali comment dirais-je? Ba moyen pour na bango ya kobimisa mbongo epa ya mokonzi. Parce que na ba campagne wana na ba sommet wana bazali na ba biloko na bango ba komaka o ezali pour na budgétiser. Que non, tu as posé un instrument, tu as un musicien boé, tu as pendant autant de jours, budget sali autant. Et mokonza mboka akobimisa yango pour une solution na mboka. Akobimisa yango. Mais est-ce que biloko o bakeko kote ko sengela ngombongo pour organiser ba semaine wana ba prière est-ce que molimo sang de tinaki bango ba organiser yango? C'est là où il y a le problème. Bango balingi koyoka te yango papa Lendele na yena message parce que moni batu jusque là bazali ko leka na plateau awa bazali ko loba biloko moko oyo ngana to tuna keno est-ce que le Saint-Esprit de Dieu etini bango baloba makambo?
Est-ce que réellement on peut se dire que bah message oyo surtout ba tu ministre chef de l'État bah programme oyo surtout tout ça là bah programme bah prière ya bah jeûne prière et tout comme ça au 5 ici bah pasteur est-ce qu'il y a solo yo pour les prophètes est-ce que réellement ils allaient recommandation côté pas dans Zambie pour et sauver mboka biso papa lendele mai na mkongo libata mai na mkongo libata biloko wana bakene pa mokonzi pour que babimisa ye mbongo ba flatter ye. Mais le Saint-Esprit de Dieu, orientation à Pessi, et ça biloko bango basalite. Et ça biloko basalite. Et puis il y a personne jusque là. Oyo bazingi mokonzi, basali nzambi. Bazali ko pesa ba orientation clarté selon nzamba lobi. Bango bazui mokonzi mboka en otage. Basali mususu bakoko zo accepter pour que bayebisa mokonzi ya mboka oyo ezali volonté ya père, volonté ya tata, le Dieu créateur. Bango bazali entre bango na bango bazako créer ba rubrique. Tout ça sommet boy, mbonge bimi. Tout ça la boy. Mais nani oyo akoki koloba bosolo liboso ya chef de l'État. Donc à la place ya ko se venger, oui ya ko sambela pour que makila ekata na kati ya mboka. Bandeko ba commission ngo cop chaque jour bazolo mbongo. Voire même au comment on va organiser un jour par la semaine que ba bonde la ka pona mboka. Et ça na budget nango. Qu'est-ce qu'il y a l'été ne souffrir. Papa lendele. Mai na mkongo libata. Ele kate ba kosine mokonza mboka. Parce que ce n'est pas ce que le Saint-Esprit de Dieu a communiqué. Yango moni lelo na lobité. Na moni oyo baza kokosa mokonza mboka. Avant tout les na message prophète archange. On dit quand même tout question et ils à la poser. Tu vas avoir réponse à Lelo le retombé il y a pas accord. À quand on peut s'attendre à retomber à l'accord parce que dans monde ba congolais va comme poser ma question mais aujourd'hui c'est mboka na biso qu'est-ce qui se passe? Ba tu peux signer l'accord de paix. Le président a sali retour mon triomphant. A zongi abimisi mutu na mutuka abani kopé pa population ko beta maboko mandala la ba aussi man maboko ba ko célébrer victoire. Il y a diplomatie agissante. Toko ma quelques temps après makamukuna ebandi ko toka lisusu. OK. Lelo on nous parle, il y a décision peut-être il y a intervention, réaction il y a États-Unis parce que tolandaki ministre alobité bazozela États-Unis o azali mutasimbi ba accord wana aiba na ko interpeller plutôt pour na sanctionner Rwanda. Donc koto Rwanda et se justifier na ndenge nango. To ki susu awa te États-Unis et une décision et sengi na bango surtout ba libérer Vilia Uvira. Moi je pensais d'ailleurs le col accord de paix ali États-Unis a coupé sa mot d'ordre pour la comme ça qui ba libérer ba parti tout au bazali ko occuper. Très bien. Mais ici on nous parle il y a retrait ba libérer kaka Uvira. Tout ce qui est place wana. Très bien. To na phase ya suka to ki ke bandeko bakangi Uvira bazali ko proposer ba condition. Pour que ça la retrait bazo poser ba condition au sengeli gouvernement congolais et se mettre d'accord na bango pe bandima yango afin que bango ba na ko libérer ville ya Uvira. À quand to ko vivre et impact ya ba accord. Très bien. Je pense que motuno tuni papa lendele ben monsieur ezali a na chaîne. Ba ko fouiller yango ba ko tiela bana nzambe. Je vous avais dit selon le Saint-Esprit de Dieu que bakor oyo ezali bakor ya pété. Na yebisaki libota nzambe selon le Saint-Esprit de Dieu m'avait communiqué que biloko oyo boke ne ko signer ezali bakor ya pété parce que papa lendeli Donald Trump n'a pas le mandat ya ko tia kimia na mboka oyo. Nazo yebisa bango que non, bon faire très attention, bon signer bakor oyo te. Eza grande puissance. Eza grande puissance physiquement mais pas spirituellement. Ngana za muta molimo, ngana zo makama molimo. Tango 5 mois
avant de négocier, dans le mois de juillet, le Saint-Esprit de Dieu le dit, prophète Michael Archange, Kende Koloba, Bakor o baza ko négocier et ça bakor y a pété. Donc Zaki déjà erreur. Le mois de juillet, on avait déjà annoncé cela. Mais ozona nangai. Tiamo tema na yo et pas ya Winzambe. Ko tiamo tema na régime na eza en place té. Même à bismillah que non accord wana bakor ya paix. Mais on est mon année. Monsieur Brad, yo zomo na misu. Laisse-moi vous dire des choses que tu ne connais pas. Donald Trump, Naza Koloba Awa, tout effort que Donald Trump a échoué. Monsieur Brad, colonisation. Dans le Bible, tu continues la deuxième colonisation. Régime en place et continue la deuxième colonisation. La paix, c'est ma mère. Il y a beaucoup de biso et pas américain. Je vous rassure une chose que nous préparons à Korea et Koza Makasi. Mais c'est vrai, Donald Trump a mandaté Yakoya pour sauver Congo. C'est là où que non, la Bible me dit mon peuple périt par manque de connaissances. Na Congo mutu oyo akoya kobikisa Congo zakaka ye moko Adonai El Shaddai Sabaoth eza Donald Trump te parce que mokolo bakoyeba ki ye Donald Trump mais mokolo oyo bakososola avant Pape François Koufa le tout dernier officiel ayamba c'était le vice-président des États-Unis. Ici je vous cite Monsieur Judée Avance. Léon XIV, le tout premier à Koyambaye, Ayambi, toujours le vice-président des États-Unis. Qu'est-ce qui est caché dans le Vatican? N'a pas pour Koufi, n'a pas pour ailleurs pour les États-Unis d'Amérique. Et le nom de Congo, de Kabi Yango, na maboko, il y a États-Unis. Il y a Winzambi, azomona makambo. Bino boza kosala na mboka oyo. Parce que bino bozwi Donald Trump ndeye wana sauveur ya Congo. Même si Donald Trump est sauveur ya Congo. Congo, comme sous-colonisation, il y a l'américain. Il y a une émission de l'État. Mais il y a une émission de l'État. Naba mekubasho na bayoka na yaka na sentiment ki soki message est pour na nanga na kabine na yeba pour nanga na kabine soki message est pour na fati na yeba pour na fati soki message est pour na mutubu na yeba pour na mutubu je ne retranche rien, je n'ajoute rien. Mais c'est dire que na kuko emporter la sentiment que na le beloko o ya nzamba lobité non ayo na yeli accord et la paix, on va signer. Les accords à péter. Les accords à péter. Mais nous, sur ce continent Congo, nous avons Congo. Et côte à côté. Ce qui me dit que les accords et la paix, toi, grâce à Bosso. Beaucoup de gens ont la plateau. Le 4 décembre, va signer accord Wana. Mais on les qui me quotité. C'est-à-dire, il y a à boire et à manger qui se cache derrière ces accords. Et ça, accord et à péter. Et ça va corps na bango économique et ça va corps na bango baza ko luka mbongo baza luka ndenge nini ya ko exploiter ba matière ya mboka oyo et na toni maintenant c'est le même ordre idée ndengo tuna ki pona musala nzambo la kisaki awo tango mokonza mboka lingaki akene osigner ba corps wana ba monaki to ba monaki soki ba monaki yango pourquoi bapekisa mokonza mboka te soki ba monaki yango te batini mokonza mboka akende ko signer yango mais bazalaka na mokonza mboka baza ko lia baza ko mela mais l'intérêt du peuple congolais bango ba moni yango te batiki mokonza mboka ko tala kati erreur ya ko signer ba accord wana Donald Trump azali na mandat ya ko kotisa kimia na mboka oyo bobele ye moko El Shaddai Adonai Yahweh Sabaoth soki boko yoke la prophète Michael Archange te boko banda ko lela tongo midi pourquoi Yonzimi, le médiateur, Olé Ayebissa, na AFC M23, Baeba ko se retirer
dans tous les coins on va occuper na est ya mboka. Mais yeza ko senga bango nini? On va se retirer na Uvira. C'est-à-dire que bovana na Goma, bovana na Bukavu, bovana na Minembwe, bovana na Bunangana. Nde loko aux États-Unis lobby. Alors bien on dit indirectement. Bon se retirer na Uvira. Non, c'est pas clair. Il est comme médiateur. Il faut que l'oba se retirer na ba coin nyonso. Tant que lobby bon sait que lobby que zone wana mususu bo occuper yango. Mais à quoi est servaki que non to signer accord de paix oyo. Mai na mukongoli bata. Basaka na kaya wenzambe te. Au moins pour que bazwa solution na makamutu eza koleka oyo. T'as la message en moi. T'as la solution. Yango yo. Naye nango eza 12 mais naye kaka na point moko. So basaleli yango ki me koti na mboka oyo. Merci beaucoup, prophète Archange. Avant de passer quand même au message, c'est un message très important. Déjà, on insiste à qui au début. Alors, on appelle ça Maloba. Je me pose la question. Ces accords profitent dans la Congolais Nanim. À quand retour y a paix na étendu mobimba ya mboka na biso. Je suis en train de voir comment est-ce que dans le Parlement batozo bazo la course au pouvoir, mutalana a besoin yende akamba, mutalana a besoin boy. Or déjà na bisika misusu makambo ezana no bien té. Uvira jusque là. À quand le retrait? Il y a 1,23 on a vu la Uvira. Et ces conditions posées seront aussi validées, acceptées ou et que ça la mandengeni. Mais tout ce que nous demandons, population azala na kimia. Azala na kimia. Bandeko o ba serviteur de Dieu. Namoni mikolo mingi bazo lekate ba kimi kimi. Très bien. Bana besoin de ça la lecture politique après ba besoin de je suis en train de voir Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit. Awa ba mon até. Ba mon até. Awa pe matoi ezoyo kati. Merci. Peut-être le temps sur le matoi, bozo sur le plateau. Message. Merci beaucoup, prophète Archange. Vous avez la parole. Quelle attitude congolais ou Azali na Uvira, Azali na Bisika, Ebele wana akozwa par rapport à tant oyo tozali kolekisa na RDC na biso. Très bien, Papa Lendele. Une très belle question. Alors, la RDC est sous l'emprise des hôtels obscurs. Ok. La RDC est sous l'emprise des hôtels obscurs. Totanga maloba na Nzambe. Juge chapitre 6, premier verset jusqu'au 10e verset. Écoutons la parole de Dieu avant que je puisse expliquer selon le Saint-Esprit de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Awa Yahweh Nzambe, awa moto mosusu te. Yahweh Nzambe apesi bana Israël na maboko ya ba Madian pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que bana Israël basalaki makambo oyo et sepelisaki Nzambe te. Oyoki? Pendant 7 ans. Yahweh Nzambe appelle awa balobi te, oh Satana, balobi lui-même Dieu a livré bana Israël na maboko ya ba manedite pendant 7 ans. Pour basali makambe sepelisi Nzambe te. Bien aimé, na mboka oyo et si longtemps vous n'allez pas adorer le vrai Dieu, na ebisi bino lelo, mai na mukonga libata, il n'y aura rien. La RDC c'est un pays prophétique. Loko les ali mboka moko prophétique. Ezali sego Israël. Mboka na Yahweh Nzambe. Ezali mboka oyo. Nous ne pouvons pas adorer le Dieu des idoles. Tokoki kokumisa banzambe mosusu te na mboka oyo. Ba féticheurs, les marabouts, ba chef coutumier, ba vaudou, ba nkaka, ba nani tout. Obe église des noirs. Na ebisi bino mai na mukonga libata, il n'y aura rien. Le jour que vous allez détruire bordel maléfique na kati ya mboka oyo, c'est le jour que Yahweh Nzambe a kozwa gloire. Or, la Bible me dit ceci.
Namokana, na Jean chapitre 8, verset 28. La Bible dit ceci. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais ce que je parle, c'est que le Père m'a enseigné. Vous comprenez? Tant que République démocratique du Congo, tokotombola komona yawe nzambe te, Adonai Sabaoth, El Shaddai, le Seigneur, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, et si longtemps tokotombola ete na kitsa bokonzi ya mboka oyo, il n'y aura rien. Écrivez cela, il n'y aura rien. La RDC, tozali ko tombola banzambe mosusu, to tomboli banzambe mosusu, to sali makambo e sepelisi nzambe te, yawe nzambe, azui Congo, azui ba Congolais, asede biso, na maboko ya ba Rwandais, baza ko faire souffrir biso, bazali ko nyokola biso, à cause ya makambo oyo to sali sepelisi nzambe te. Mais aujourd'hui, laisse-moi vous dire une chose, soki to tomboli yawe nzambe, totiki makambo ya ba loge, totiki makambo ya ba homosexualité, totiki makambo ya kibondoki, totiki ba marabu, totiki ba chef coutumier, naza koloba awa na niveau ya diaspora bolanda, na awa na mboka bolanda, soki bolingi ke Congo, la RDC ebima sous emprise na maboko ya ba Rwandais, ce n'est rien autre que non. Nous devons détruire des hôtels maléfiques, diaboliques, na mboka oyo. Totombola maintenant, comme on a yawe nzambi. Vous allez voir. Et ça là où vivre. Et ça là où Bukavu, et ça là où Goma. Je vous dis, beaucoup mona que non, il y a l'armée céleste qui existe. Mais le col la bino bozui, botomoli comme on a yawe nzambi ke. Beaucoup misi yawe nzambi te. Il n'y aura rien. Basala nzambe oyo bazali pemena mokonzi, oleba yebisa mokonzi. Message oyo. À chaque fois le prophète Mike Lakange azako zo ba message ko uta na nzambe pona communiquer yango, oleba se servir nango ba yebisa mokonzi. Bango bazali ko kende ko yebisa mokonzi makambo lokuta, bazako bimisa mbongo pour l'intérêt de la famille na bango et non pour l'intérêt du peuple congolais. Yawe nzamba ko bana ko confondre bino. Boyena plateau oyo ko loba ba professeur Lukuta, yawe nzamba ko bana ko confondre bino. Olobi a, nzamba lobi a, nzambe kuna bimisi B. Boko bana ko vivre na kata confusion. Mais le jour boko telema pour que boyeba ko buka, ko boya, ki bondoki, ba féticheur, ba marabout, ba vaudou, ba chef coutumier, ba nkanka, ba biloko ba homosexualité, toutes les pratiques maléfiques, soki to boyango, to buki yango, likolo ya mboka oyo, to tomboli ya wenzambe, El Sabaoth, to tomboli Adonai, to tomboli Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même jour. C'est le même jour. Ben institution ya mboka, bolanda, boloka message. Soki bolingi, bozwa victoire, weza kotungisa mboka ya Congo. Et ça simple. Toutes les institutions ya mboka, babima na kati na ba idole, ba dieu des idoles, bobuka yango, bon se confier et pas ya Wenzambe, bon se confier et pas ya Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même jour, nous allons remporter cette victoire. Nous allons remporter l'Ikola ba Rwandais, yaba Burundais, l'Ikola ba Américain, l'Ikola ya Batuana Nyonso. Bazali na pouvoir te koleka Nzambi. Nana sala nanga, nana sala Kabila, nana sala ba Burundais, ba Ougandais, ba Rwandais. Neya Wenzambe, ce qui biso tomboli, oh my God, c'est le même jour que la RDC va remporter cette victoire. Les accords américains, ça. Il n'y aura rien. Sortez des dieux des idoles. Sortez des dieux des idoles.
C'est là où il y a l'échec du peuple congolais. C'est là où il y a l'échec, il y a Mboka au Congo. My God. Yahweh Nzambe nanga, Nzambe nanga, naleli pena lembi, asi ya Yesue yakakovana nanga, Yahweh nazali mwana na yo solo. Bien-aimé, il y a un prophète dans la ville. Il y a un prophète dans la ville. Qui vivra verra. Il y a un prophète dans la ville. Et si longtemps, Molimo Santo a communiqué ma message, n'a pas message, pour communiquer selon la volonté de Dieu le Père. Ce qui vont mettre un mot en pratique, la RDC sera sauvée. Les institutions, il y a Mboka et vous allez sauver. Congolais place Azali, vous allez sauver. Sortez des dieux des idoles. C'est là où il y a l'échec des peuples congolais. Nous avons fait des choses où il y a que Dieu vous bénisse partout que vous allez. Alors, avec la complicité de mon dipro, Jordan Panzou, je voulais vous parler que en ce moment, Tozali, chaque 12 heures, l'heure de Kinshasa, Bisika Kuna, Tozali Kolobela sur Midi Miracle. Ozali n'a pas de problème. Ozali n'a pas de prière intense. Ozali n'a pas de prophétie. Ozali n'a pas de délivrance. Ozali n'a pas de consultation prophétique et orientation divine. Contactez-nous plus 243 97 590 19 41 plus 243 97 590 19 41. Donc, vous pouvez faire intégrer dans un forum où vous allez connecter partout au monde avec Midi Miracle. Bande ko baza ko lobiko, ba o ba bota kate bazo bota, ba o ba bala kate baza ko bala, ba o ba voyager kate baza ko voyager, ba o ba eba kina ko zala sous emprise, il y a ténèbres, ba mari de nuit, ba femme de nuit, bazo za la délivrer. Et la deuxième des choses, je voulais vous parler concernant l'activité Tozanango Pona le 25 décembre. Le 25 décembre, les archanges, nous nous sommes organisés. Yakoye ba na ko fêter avec des orphelins. Alors, Noël avec les orphelins, nous allons prier pour les enfants. Il y aura les repas de bonheur que nous allons partager avec les enfants. Il y aura des jeux, il y aura des poèmes, des concours de danse, bien sûr avec des chansons chrétiennes. Et la remise des cadeaux aux enfants, la prise des photos à la fin. Alors, vous voulez assister tous ces enfants. Voilà, tous les coordonnées sont affichées. Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution. Et pour terminer, je voulais dire à quelqu'un que au Kangamisu, la bonne de la place Yozali, ceux qui ont un problème, ils ont un makambo oyo, ils ont aussi maté na vie na yo. Je voulais prier pour la bande de Bazali na Est Yamboka et te Yahweh Nzambe et bana ko assiste bino. Kangamisu place Yozali. Yahweh Nzambe na makoki nyonso. Comment le kumisama? Jean chapitre 1er verset 51, la Bible dit que en vérité désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tikati esali mabongo pona bandeko bisika bazali. Mona bango bikisa bango, batela bandeko bazana est, batela ba mabota oyo baza dispersé, batela bandeko ba kimi na ba niveau ba Tanzanie, Burundi, ba kimi na Uganda, ba kimi oya wenzambe. Yozali les bons bergers, mona bango batela bango. Pambola ne ko azali kolana ngai en ce moment. Azali na kati ba difficulté énorme. O azoye batia ko banda wapi. Kolo zala bon berger ponaï. Nenge Bible za ko ebisa ngai na Psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tikati ya wenzambe o fungola amani salola pona bango, o pambola bango bikisa bango na kombo na Jésus Christo. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes connectés. Merci. Olanda qui émission, c'était bien le prophète Mike l'Archange sur le plateau de la nouvelle tendance. Merci na ngai pelomonia na DG Alendele. Merci na Nekonangai Dipro Jordan Panzo. Merci pour votre assistance. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci, au revoir et au prochain numéro. Merci, au revoir les archanges. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin.
dans le monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux. Ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato komi na jalousie oyo tozo comprendre souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et on a posé les sungé na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki e boaki. Mais nzamba termina nzelo orphelina o pona ko encadrer bana oyo. Yaya li sungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike. Oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà le message. Il y a l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de songer na bino. Ba numéro zanase. Quand tu as contact na biso, assistance na yo. Et vous allez songer pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likani ça ko sala quelque chose. Peu sali yango. Zamba pambola.